Voilà système nini. Bonjour, boni. Baba ka atondeni. Oza bien? Na lobate. Alors, ngala kamwe. Ngala yo la nango la mukranango. On ko bela Poutine. Belle vie télévision. La fille qui dérange. Maman Sakina, mon ngai. Vraiment. Laissez bien na ozala. Bon mon ngai belle fa benga te. Mona suka. Ya kozwa cadeau na yo. Vraiment. Ya na zo biso ambia so tozaki nango lobi na Bruxelles. Ah non. OK. Belle vue à Poutine. En tout cas, yom total film mais quand total la film comprendre film les films ok mais total la film tozaka beaucoup plus promotion quand ça yo total film vraiment mais quand total film na belle vie télévision oui ozo mon premier épisode de kota qui na ba vie wana to lingi pe mbala mo ata journal le peut comme na 100 cas c'est impossible oui ozo mon to ça la famille bon donc bino bozo ya ko tsara biso mala l'aise que te bon ça la promotion te bon ça la biso bino lingi promotion biso ça la ndenge nini vraiment mais so yo bino mo bo ta film te moi la biso ba distraction te au moins pas que ndenge loba boy makamba film na biso ya kitoko mon enfant muto tala te muto commenter na ça ce que manque à faire manque à faire ya chaîne nga le côté na visibilité grâce à belle vie yo le bisanga manque à faire oui lelo na olingana ba nozwa mbongo c'est grâce à belle vie yo bisanga manque à faire vraiment ya ta munoko langa so ekoma awa pona belle vie na kosala OK ozomona muto azosala ba œuvre ozomona na miso ya bato mwana mwasi bongo oyo ovanda na kiti mpo banga manque à faire vraiment faut ça malade ah non lelo oyo kolala kolamuka eza angolu ya nzambe tolali tolamuki bien kazanga question on peut faut répondre nga bien batebele batiela bato ba point na vie akokisi 30 à 40 ans akobala lisusu te mais to moni mama na biso le yanda ya approuver le contraire oya maloba ya bato balobaka libala na bino eumela seko manda yanga tala 60 na kobala Mandaya, il y a un yoka qui vraiment. Zéro réponse à Mandaya. Abi, les qui n'angai, batu baloba qui mingi, mais le long zamba sali ngangolu, na Bali. Ouais. Ozomona, libala la vie batela ka mutu pointé. Pamela ta virgule la vie à mutu ko ta pointé. Ouais. Sarah bota Isaac na âge nini. Vraiment. Ozomona ponda lenda ya balate yo za nani vraiment lelo comme ça za mobali ya batu mobali ya batu za pe mukolo ya 70 ans tonzimi mobali ya batu e bongo mibalo sila bana bima balaki mibali ya âge sila abika kana batate bon yeba même bala batu ti OK siko ya lenda ba ngba tombola ngo vraiment avant le potentialiste mninga tala lisu na yo c'est ça yo kolobaka le ndaya abali na 50 ans le ndaya bayi mobala batu ba mibalo nyonso to bazwa sila wana bazaka mibala sila si mibala batu pena basi na baona bandako vraiment en tout cas bino ba basala kama kamuna le contraire le azoka ne goût bino bokomi mobali na ye mobali ya batu andimi na ye kasi na moni na fête wana la plupart batu bazaki wana batu bajouaka na belle vie télévision mais comme mon présence ya Gatibi wana ezaki na nini po Gatibi a se retrouver wana Gatibi le but de soleil na Gatibi de soleil belle Gatibi abeti abinanga yaya bana bana tourner ba film nazo mbongo te tika boy ne jouer wana na ba français wana zo elote na tuni Gatibi ngabi siko okuna bafuta ko kombe otozwa ka ba $100 OK ngabi Gatibi tika boy $100 yo soka $100 abi fait kuna bala mais $800 na ngetika likulu ngabi $800 za mbongo so ba kaze ba sala $800 do asali 8 mois bafuta kete linda na pe bofinga lelo akena ye linda kutu abande kolata bien te omona bango ba oyebse fo lata ka bien linda lingi ba sortie médiatique trop yango azo perdre ba petisa ki e abalosa bagagi te nenga zui gu ya bagagi yango ekomisie na niveau comme otonga sila bato aketo bazingaka évolution ya bato te bino olingi linda ngo banda ya na SB eloko nini da sa zui na SB vraiment elambani na sika abakisi na garde-robe na abakisi te
abakisi wapi OK abakisi eloko te na kati ya SB wana ozomona eza opinion mutu biso tozalaki akita na Jérémy awa ouais Jérémy alongi pa ma belle vie na moto ezopela alesila mama kwa belle vie na dana kastinge wo tolobela ngo polémique lelo Jérémy alobi ke sila za idole na ye nana sala ngo polémique na famille libota personne mutu te ouais bongo kolongwa ka ya gatibina linde pesi bino mampala boy ene sengo nyonso nde mutu aina senga micro loba kaka OK lelo vérité ko bimaka na fête d'apote so ba gatibina linde bakenda ki te mutu aboya ki zaki sila bazaki na invitation sila ndaboya ki sila mutu aboya mutema mabe yango na ko ba conflit na ya lingo kota batu nyonso bazana entourage na ye ya yo ka conseil te OK amona coach d'akosa mabe po coach d'akosa ote ya kayabi te histoire bakoma ngo boy te fo omoni histoire photo sala ngo boy amona mabe oh no d'akosa ko yo boto lenga akoyo boto lenga groupe nanga talo SB nde ku vraiment ekufi hein omoni bato ba finga papel lombe ba ka mayele te bato mo bazwa monopole ofinga papel lombe ba mayele te yo kanti mutu lokola ese de pana ma valeur ni ese de pana mazana est-ce que banda ese de pana ma banda tato abota ese de pana ma na ba noko na bango na na kilo ya papel lombe personne mutazate hein ese de pana ma abimana matuza ese de pana ma abimana nani abimina Joël ba réseau tika boyo est-ce que ba réseau on na yebika ke ya matuza hein za pe ba réseau ya ba réseau OK ozomona mais akoya na TV pas finga papel lombe vraiment baza set mon côté ozomona vraiment gaobi ke gatibina linda baza na aura bango nde bato bazaki makambo bango mbali na SBT boyo yeba te siko lelo bakena bango tala SB ndenge kufi ekufi hein biso pe ndeti ngai nazwi de gatibina linda OK oche ba wa oche ba ko na famille bota basala il faut passer la demande d'emploi oui basala la demande d'emploi singa ngana pesi secrétaire après Sylvie Ngait OK Sylvie c'est que ma secrétaire je vous salue après Sylvie c'est que c'est moi mais abotina katikata lilala roi David tala mwasa mulai mbinga maki kozwa roi David OK pona nini dikola susika ba bete matebe atiki peta ke sa mona kwata Christian Sugar azope Christian Sugar mobali na eti tika boya solo boya sikona kabela muninga ko lukanzela ngola pona voyage pamba akili angola na kabela muninga immediate mida mutakabela ke OK bosi kwa finga basi ya basi poani kasi basi okutu mibali baozwa ba en charge mais yazwa ka moi mobali en charge o finga basi mibali bazwa en charge ba mide batula te ta muta tuli na poto yo suka pa Christian Sugar papa ngwasa OK liko nango to ana posa 3 films na biso kisangosha mido ko futu de pembongo wana ya lobi abeta ka batu ta yo beto pa ya libo saka na makamba ko bete tango beta nga batu baleka na ba mona te ba mona ka tango pa beta nga pe wana bandali wana ba chembe baza pe wana ti omona ba maître Shabani baza wana ba maître Courant baza wana OK ozomona ba vendeur baza wana tanga na beta nga ya lokolo pe bo beta morote komona mukio boite ozomona soka ina ki mobali nga pe na olite nyonso to na lekilinda kitoko ngalekilinda kitoko azate le ba ofinga linda to temisa linda tendresse to linda na Miss Lolo to temisa linda na Yagola to temisa linda na Sila aleki bango ya tout ça semblant ko linda mosikitoko ozomona linda mosikitoko tout ça semblant ozomona ba yo finga na kimutema mabe linda leki esa leki mida ba yo finga linda na kimutema mabe ozomona eza likambo ata bon muta banoza ka seko na seko place moko vraiment ba finga Bellevue omona ngote oh non soyez sérieux bon excusez nga na banda ku pardon tant avant na kit na vandi maté parfait na té malaise a finga Bellevue moi mobali mobima finga akut na moi ça di coca ma finga Bellevue ça va comme à la talon parce que mona ngote ah non il faut arrêter quand même ozomona
eza likambo ya kobanga te beaucoup plus eza likambo ya koloba vérité mutu soki asali mabe il faut kotandise bamabe na ye mida azwi monopole ofinga pape lombe est-ce que valeur pape lombe aza nango yango eza pas Christian Sugar te azango wapi ya kofinga président Lombe sila yokaka ta sila monaka ta monaka te yango moni pape Lombe bengana na groupe Simba za la raison pape Lombe bengana ye bon mon poli modèle wana ozo permettre bato baza ba censé bato baza na valeur na ngai te sila ebi valeur ya président Lombe si lelo comment tu as posé Lombe libaya poani ngana kamo ba tie mupandi azo mériter te moi si impoli mbali na ko bala sila ya on mériter libala te mobali lobi aya komi na Z mobali ndenge Bonjour, bonsoir, babonné na biso nyonso. Ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas, émission en bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe na mwana suka ya famille Bota chez Bianca Zanga. Merci beaucoup na famille Bota oye, famille Bota to lakisa ba on ke to leka ba on ebele, famille Bota focus to consommer mingi film na biso na kombo ya mon enfant penza bozo mona film ndenge eleka kuna kitoko. Biso to lobake mama Belvi kota ba film a ratakate. Yango to lobake to zala ba défenseur ya sir ya Belvi Kandila patron na to défendra Belvi candidate to défendra ba valeur o eza na kati ya Belvi Kandi ba film na ye lelo ake ko sala cérémonie ya dîner fraternité na kati ya Bruxelles bo moni penza dîner ndenge eleki kitoko en tout cas eza facile te na temps oyo nde makambo ebele ezo ya mbala moko na internet mais mama Belvi soka s'imposer ne loko moko ekendaka world ekendaka nyonso simbaka. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture ba bon séjour en tout cas faites eleki kitoko makasi continuer kaka botan Belvi ye ake Bruxelles ake na compte ya famille na yete ake na compte ya foyer na yete mais ake po asunga borphelin na borpheline siko muto aboya ta boye na mabanga na butu na moi boboma nzamba otika ete parce que nzamba yoka kolela na nzamba linga batu balia na borphelin na borpheline parce que prière ya borphelin na borpheline ce ba leli nzamba yoka. En tout cas merci beaucoup na maman Belvi Kandila patron. Merci beaucoup aussi à maman Karine Mpala musala bozo sala vraiment kitoko ezo mona na miso batu. Félicitations aussi à Leya Ndaya na fête na yo ya kitoko oyo salele en tout cas pas de polémique en tout cas film qui na fête kitoko et l'équipe vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCJ la maman qui dérange, Regen Ngo ma garçon Paris, Jean Nimbo son akata France Maya chérie, je te salue aussi Patrick Bekam Leid maître, Samigra Amba la Cléopâtre mon ami privé et personnel, Samigra Amba je te salue en tout cas Dajou na pesi yo bambote Enoch Luzolo na bosante ko pesa mbote na ngana Christelle Seka na kati ya Belgique wana bambote ne belé lelo vraiment na plateau na ngana zana mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga bozoyo kapena ndenga zo lobali susu kuna na bataki kitoko makasi. En tout cas Enoch sokoza parole moko na ngai fungoli na plateau na yamba Bianca Zanga mwana suka famille Bota. Bonjour, bonne santé. Voilà système nini. Bonjour, boni. Baba ka atondeni oza bien na loba te alors ngala kamwe ngala yo la ngo la mukanango ala ko bela Poutine Belvi télévision la fille qui dérange Maman Sakina mona ngai vraiment laisse bilo na ozala bo mona ne Belvi bengenga te mona suka ya kozwa cadeau na yo vraiment ya na zo biso ambia so tozaki nango lobi na Bruxelles non OK
belle vue à la Poutine. En tout cas, un grand merci Naïmoko Poutine de l'écriture à Belle Vue Télévision, Babi Maman Moro, Tiara Goshi. Tonton Yamsiyambe. Bien habillé. Ben va bien d'accord na vini yo sakananga na robeto tegoruma en tout cas vraiment maman tegoruma beta bango bakaomer bango bakingo un grand merci à Dongole Sanzamba Versa c'est Odette Lelsa maman na le Siline Niki Lesa Mifine sa motema ya papi Iran qui a luta motema Richard Nadine qui a luta 001 Jocelyne Nizanga na kata Jocelyne qui a luta na kata Luanda wana Karine Nizanga et Patricia Branco pourquoi pas Ada Jolubanza de maire agence Turquie Luanda et Turquie Paris et Paiwa Rose Mengazawana merci na Bibishi Poupa Bibishi Musamba Poupa Kolo décoration ba décoration à Kafu na kata Londres wana Bibishi Musamba et pourquoi pas merci à toi la grande H Maman Sakina merci à Maman Mamita Dina, merci beaucoup à la maman chérie, à moi aussi, Maman José Loussadisso, Maman Aniba Super et pourquoi pas Papa Lengui, Papa Godard Eliko. Babi, vraiment, le roi célèbre Christian Goma. Un grand merci à notre tonton Bio, tonton Yamsiyambe, la tonton qui dérange. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci à Dadjo Aza derrière la caméra. Et merci à Enoch Luzo, le papa de Victoria. Ah, vraiment. Et Pamela Matondo, ma question, et puis bien. Ok, voilà, merci beaucoup. Bianca Zanga, ma question, Yanga Biano, to betano li solo ya film na biso. Deuxième épisode des Okota Lelo. À partir de 16h déjà, mon enfant. Aujourd'hui, premier épisode, il y a mon enfant d'Engenini, Bianca Zanga. Mon enfant. D'abord, film Nabiso, est vraiment génial. Film, en tout cas, Belle Fille, Aza a félicité. Okay. Belle Fille, Aza, dans Tokoko Loba, Moutou a ratakate quoi. Total premier film, total déjà, Kuna, Izaki, Dada International, Azaki Nazé, Mina Moana Mobali da Costa. Ah ouais. Azoïb Samoana Naye, il faut tanga, il faut ça la boye, maman t'aime beaucoup, bona bobona boye, asimbi maman na ya tuniye, na robota mwana nini. Maman na bifo bota moi si elle obite moi si te faut bota mobile. En tout cas, tala mwana muke déjà bongo. Azo comprendre ko kende na film. Voilà. Est-ce que bino na kana bino bokoza bana mike bongo? Vraiment. Est-ce que ba jouer pe dana mwa muke? OK. Tala mwana na déjà ndenga ye azo pesa bisi mama na binga alingi mwa mwasi alingi ndeke mwana mobali et totali kuna susu papa na biso liyanza nanani na maviokele tala nde bazo déranger na ndako mama top. En tout cas, tout le film est biso. Yom total film était. Mais quand total la film, comprendre film était. Les films sont ok. Mais total la film était. Ozaka beaucoup plus promotion. Quand total la film était. Vraiment. Mais quand total la film est la Belle Vue Télévision. Ozo mon premier épisode de Kota qui na ba vie wana. Tolingi pe mbala mo ata journal le peto comme na 100 cas c'est impossible. Oui. Ozomona toza de la famille boye non tant bino bozo ya kotala biso mala l'aise que te bozo la promotion te bozo la biso bino odingi promotion biso ça la ndenge nini vraiment o mais so yo bino mo bota la film te boye biso ba distraction te au moins pa ke ndengo loba boye makamba film na biso ya kitoko mon enfant muto tala te muto commenter na ça ce que manque à faire manque à faire ya chaîne ngale le côté na visibilité grâce à Belle Vie yo bisanga manque à faire oui. C'est grâce à Belle Vie. Il y a des manque à faire. Vraiment. Il y a ta mon c'est comme awa. On a Belle Vie. Je suis d'accord. OK. Ozomona. Muto ozosala ba œuvre ozomona na miso abato. Mona moi ça bongo yo vendre na kit pour ba manque à faire. Vraiment. Faut ça malade. Ah non. Lelo oyo kolala kolamuka eza angolu ya nzambe tolali tolamuki Bianca Zanga question on peut faut répondre nga bien batebele batiela bato ba point na vie et akokisi 30 à 40 ans akobala lisusu te mais to moni maman na biso le yanda ya approuver le contraire oya maloba ya bato balobaka libala na bino eumela
seko manda ya ngata na 60 na kobala manda ya yibisanga na guwa na yoka kizera vraiment zero ka réponse manda ya abi leki na ngai bato balobaki mingi mais lelo nzamba salinga ngolu na bali ouais ozomona libala la vie batielaka mutu pointé Pamela ta virgule na vie ya mutu ko ta pointé ouais Sarah bota Isaac na âge nini vraiment ozomona ponda le nda ya bala te yo za nani vraiment lelo comme ça za mobali ya batu mobali ya batu eza pe mukolo ya 70 ans tonzimi mobali ya batu ebongo mibalo sila bano bima balaki mibali na mibali ya âge sila abimaka na batate hein bon yeba même bala batu ti OK so ya le ande ba ngba tombola ngo vraiment avant longo le potentialiste mninga tala lisu na yo c'est ça yo koloba ke le nda ya abali na 50 ans le nda ba mobala batu ba mibalo nyoso to bazwa sila wana bazaka mibala sila si mibala batu pena basi na baona banda vraiment en tout cas bino ba basala kama kamunela le contraire hein le azoka ne gu bino bokomi mobali na ye mobali ya batu andimi na ye kasi lelo to kolala kolamuka to monaki ambiance oyo ezalaki na fête ya le anda ya tomoni ba bijoux la reine tomoni ba Gatsby oyo lelo Gatsby na moni Gatsby na restaurant ya Bellevue na moni Gatsby alati uniforme na moni na fête wana la plupart batu bazaki wana batu bajouaka na Bellevue télévision mais comme mona présence ya Gatsby wana ezaki na nini po Gatsby a se retrouver wana Gatsby le but de soleil na Gatsby de soleil bele Gatsby abeti abinanga yaya bana bana tourner ba film nazo mbongo te tika boy ne jouer wana na ba français wana zo elo te na tuni Gatsby ngabi siko okuna bafuta ko combien otozo ka ba $100 OK ngabi Gatsby tika boy $100 yo soka $100 abi fait kuna bala mais $800 na ngetika likulu ngabi $800 za moko so bataka kaze basala $800 do asali 8 mois bafuta kete zo keloko te kuna na tuninga bisuko vivandeni abi makabaka te nazo lingana sana na longwa kota mutakabaka te na yakta koto oyo mutu akabaka oya ko valoriser nga lona eba ko sala rêve moi sinanga na ndako Maintenant le ba komo finga Gatsby. OK. Et lo bezanga Gatsby na vie ya Gatsby ezaki ko seka. OK, abanda oseka te hein. Ya. Obi ambiance ezara pamela tano to kuta na so to kuta ntano to zara na ambiance. Pamela na nzala aya na ngana le côté zana lo yango ezanga pa Gatsby na vie ya Gatsby. Lelo Gatsby aziango pembeni ya fête ya mama le andaya tala ndenga zo yambana na baninga ne sengo nyoso nde mutu ainya senga micro loba kaka OK lelo vérité ko bimaka na fête d'accord so ba Gatsby na linda bakena ki te mutu aboya ki sila bazaki na invitation sila ndaboya ki sila mutu aboya te mama bien yongo na ko conflit na ya lingo kota batu nyonso o bazana entourage na ye ya yo ka conseil te OK amona coach d'akosa mabe po coach d'akosa ote akayabi te histoire bakomango boy te fo omoni histoire photo sala ngo boy amona mabe ono d'akosa koyo botelenga akoyo botelenga groupe nanga talo SBD ku vraiment ekufi hein na eli susu linda na pe ofinga lelo akena ye babi linda putu abande ko lata bien te omona bango ba oyepse fo lata ka bien linda lingi ba sortie médiatique trop yango azo perdre ba pekisa ki abalosa bagagi te nenga zui gu ya bagagi yango ekomisie na niveau ko motonga sila bato aketo bazingaka évolution ya bato te bino bolingi linda ngo banda ya na SB eloko nini ya sazu na SB elambani na sika abakisi na garde-robe na ye abakisi te hein abakisi wapi OK abakisi eloko te na kati ya SB wana ozomona eza opinion mutu biso tozalaki akita na Jérémy awa Jérémy alongi pa mama Bellevue na moto ezopela alesila mama kwa Bellevue na casting wo tolobela ngo polémique lelo Jérémy alobi ke si la za idole na ye nana sala ngo polémique na famille Libota personne mutu te bongo kolongwa ka ya Gatsby na linde pesi bino mampala boy vraiment gaobi ke Gatsby na linde bazana aura bango ndi bato bazaki makambu bango mbali na SBT boyo yeba te siko lelo bakena bango tala SB ndenge ekufi hein biso pe ndeti ngai
Nazu de Gatibi na Linda. Ok, tu es bon. Tu es bon, on a la famille Bota. Mais ça là, il faut passer la demande d'emploi. Oui, passer la demande d'emploi. On a un secrétaire. Après Sylvie Ngaït. Ok. Sylvie, c'est que ma secrétaire, je vous salue. Après Sylvie, c'est que c'est moi. Donc, tant que je suis surtout il y a adhérer na groupe OK, pas secrétaire comme Linda Gatibi. Vous êtes la bienvenue aux familles Bota. Vous faisiez seulement vos demandes, hein? Okay. Je suis prête à vous recevoir. Que ceux qui baillent pe famille Bota on ba lobake ba na ko kosa bango c'est que belle vie abana ko tit comme la ba on a privé kabila ba on a privé problème bon ceux qui muta leli lisungi ba pesa été te ba pesa lisungi ba boya te siko bo ceux Gatibi atala abimia na seli oui mana ofuta ndako abatuté ce que Belva tangele oui mon futa combien $200 combien azumi dessin azumi $100 pese futa ndako Gatibi a rosalengrate kota mutabo jamais rosalengrate bo soka alongwe na eza problème te eza likambu ya mosolo. OK. Mon solo qui continue. OK, merci beaucoup Bianca Zanga. En tout cas, bozoyo ka ba question na biso ndenge Bianca Zanga azo répondre kitoko eza likambo ya mon solo. Na vie boche la batu limité. Na vie mutu faut se sentir libre. Aza artiste comédienne, aza na droit de jouer partout au muté mané lingi. Ako jouer ka wana soki bo sinesa qui est contraint. Soki contraint ezate moyen à se baser ka wana ezate. Mutazo se pour moné ko sala musala ne tout le temps bo futa été. Na vie ya lelo na Congo so ba futu s'en sortir ndenge. En tout cas Bianca Zanga tomoni fête ya mama le ndenge le kaki tomoni ba présence ya ba Ersil Pechanga ba papa na biso Elombe to betana lisolo ya sortie médiatique émission Papa Elombe o ya sala ki alobi ke apesi bana conseil trop bana na ndenga bokola ki bango na théâtre na yana groupe Simba alakisa bango comportement o ba komi nango lelo te tellement apesi conseil mingi alembi en fait amona te akoko sala lisuni na minute oyo mutaza mwana muke azate mutu na muta oyebelo ko sala la réponse ya Papa Elombe wana mais to moni ndenge bato bazo finga ka Papa Elombe tout le temps Bianca Zanga omoni bato ba finga Papa Elombe ba ka mayele te bato mo ba zo monopole au finga Papa Elombe ba mayele te yo kanti mutu lokola ese de pana ma valeur ni ese de pana mazana est-ce que banda ese de pana ma bana tato abota ese de pana ma na ba noko na bango na la na kilo ya Papa Elombe personne ntazate hein ese de pana ma abimana matuza ese de pana ma abimana nani abimina Joël ba réseau c'est bon ese pe ba réseau on na yebika ke ya matuza hein za pe ba réseau ya ba réseau OK ozomona mais roya na TV pas finga Papa Elombe vraiment baza 7 mon côté ozomona mila abotina katikata lilala roi David tala mwasa mulai mbinga maki kozwa roi David OK pour la nini dikola susika ba bete matebe atiki peta ke sa mona kwata Crystal Sugar azope Crystal Sugar mubali na eti tika boya solo boya sikona kabela muninga ko mo lukanjela ngola pona voyage pamba akili angola na kabela muninga immediate mida mutakabela ke OK bosu kwa finga basi ya basi poani kasi basi okutu mibali baozo ba en charge mais ya zwa moi mobali en charge o finga basi mibali bazo en charge ba mide batula te ta muta tuli na poto yo suka pa Crystal Sugar papa ngwasa OK liko nango to ana posa 3 films na biso kisango shami de ko futu de pembongo wana ya lobi abeta ka batu te yo beto pa ya libo saka na makamba ko beta tango beta nga bato baleka na ba mona te ba mona ka tango po beta nga pe wana bandali wana ba chembe baza pe wana ti omona ba maître Shabani baza wana ba maître Courant baza wana ozomona ba vendeur baza wana tango na beta nga ya lokolo pe bo beta morote komona omukio boite ozomona soka ina ki mobali nga pe na olite likambo beta mutu eza wana te eza likambo Crystal Sugar Crystal Sugar moyiba iba 3 films à belle fille ozomona est-ce que Papa Elombe sa yibani vraiment et c'est de pas na ma valeur Papa Elombe za nango yango ya matuza za nango moko pas exact tout ce que ça ba kamso na ça ba sentiment ozoya ko finga mutu ata papa abotu za na valeur Elombe wana te mutu a déplorer na comportement bana na ya loba te
Bozo koloba pe ke pechanga ne aya osenga mobali ne pardon. Aya osenga mobali ne pardon parce que mutu ne ki biso ni surtout a poser le banga ba sila te. Ezaki pe ya solo. Oh. To bakosa kaka. Bakosa ka te biso pe to yoka bongo soit disant que papa le banga ba la sila. Mais le lobby comment faire la maman la bino. Vraiment. Boza ba impo. Eza faute te et où tu pas maman. OK. Maman ye moko hein. Oh. Et où tu pas solo maman ye mo mtatinda ka bango. Et où tu pas maman. Maman ye moko kana très impoli. OK. Ozomona. Bino bozoya kolinga bo finga batu bandumba, kindumba maman bino asali. Est-ce que batu ba salango? Vraiment. Et ça le corona bango. Mida a utana roi David le sukina na Crystal Sugar. Yo quand tu Crystal Sugar surtout côté na profondeur to mona bato misusu te. To mona bato misusu parce que to moni oui to moni na ni publication ya Irsil Pechanga nenga lobi ke ya tikala ne kozala na attaché de presse te azana ba communicateur na ba communicatrice te o ya tinda ka bango ba lobela ka ye azate na oyo nyonso elekaka na YouTube o nyonso ezala ke bango bano papier lomba bimisi ba yoki sa papier lombe soni pona ye Irsil Pechanga asengi papier lombe pardon. Yango ba tombo kike ozo senga mobali no pardon. Ozo comprendre le phénomène wana te to ke nango wa. Boyoki zuwa. Ya Pamela le pardon libère. Oui. Ozo mona. C'est une puissance qui libère le pardon. À reconnaître, à ça ma bête, mais à reconnaître valeur y a papier lombe. C'est mon papa, c'est grâce à lombe moi péchant je suis. Aïe aussi pardon. Si comme mutaka là ya essaie de pas na manamida ya bino nini. Vraiment. Oh boko finga péchant nduma bo finga papier lombe na problème nini. Au monde que bazouaka te bazozo. Bozana na place au vendre te bozana na ba foyer. Est-ce que bino vraiment nani mi na esa babimaka dimanche. Au dimanche la police ne la porte tambola raté. Yango bango nde batambola ka salima vidéo na libanda. On sa ba vidéo na banda ko bino ne Chantal bola no sana mobali ne na katanda ko. Vraiment. Bino bozaka bazozo ko finga batu. Chantal bola banda ko loba place o la tsana mobali na ye. Ouais. Bino mibali na bino mona bango te boza na baya papi boza na baya ba Alexis na bandako na bino boko kosa Crystal Sugar batwawa na mo ba $10 na bino botindela kai wana oko kosa ya matuza na mo $5 opesa ya matuza ozo lelo bazala kaka bazako baboya est-ce que bango basi ba koboya mibali bango baza betula njomboti bato bana difficulté jetem na butu est-ce que bango jetem a 4 ans bazwa kango OK si la penza zo mona te ndenge bazo finga papier lomba zo réagir te eza ye si la mutatinda ka bango ba finga batu Ozomona. Pour déjà lelo ngane tina vandi bolelo so na ju monopole ya ko finga poésie lombe. Na habité so dans la famille bota lisusu. Quand ndengo fingi ko poussa na soute ke ndeka libela. Ozomona. Ouais. Na habité so dans susu temps on va dans la famille bota. Mais bato bazwa ka toza très impoli ngo moni ligne kititi na bana na ye. OK. Ozomona. Dans la vie Pamela, il faut savoir quelque chose que na vie impolé za mabe. Tant mozo finga muto ko la présider lombe. Aïe muto aboteli bino sila o le bino bomo na valeur bomo na nzambe na bino bozo finga poésie lombe ya obi ba poésie lombe na ba bien makasi le so ba a réclamer combo na e ba chaîne combien ça frappé makasi nyonso presque ya ba ko na pas na a finga sila kanga chaîne na e oui maintenant na finga belvi makolo pousa yo essayer yo mabazo likolo na likolo belvi ko kani ko na nani Kololo comme on ne va katara kokoti hein kana secret ne ba katara kana secret pour lia moi mesira kana secret on a avolongo la libaku wana kolobongo mon vent quitte finga belle mboko passer ça je ne sais pas boza bata peuple nini ya Laura Sokoko au peuple nini le bokechu Obitala, Pamela to se karaté ba biloko mususu Belva sa femme de valeur Belva sa li fraternité dîner de la fraternité na poto. Combien de personnes ba koti? Muta nous a 60 € na ye et puis il y a 10 personnes, plus de 200 300 personnes. Ba bimisi 60 € na bango pona okota dîner fraternité Belfi wana. Moi ça bongo bino boyo sa ne comparaison. Oh ti si la okufa ti ko sala ngote. OK. Tala bo sila maka. Bosila makabo bike bino boza batu moko boko vanda na kiti te pona ofinga mutoko la belle vie to moni pe kuna vidéo ndenge ezo circuler
balingi balongola eloko o ba créer ke ba sala balinda base parce que bango so bozana bango boza bien so bolongwe ba ko mofinga bino to moni nde ba démarrer sil nani linda awa yebaki kolata te boye non salele boye akoma o ya lelo eza grâce sila nani na bango nyonso tuwa na ba communicateur na yemoko sila na le kilinda kitoko personne dans le kilinda na kitoko azate nini pili na bango nyonso tuwa na le kilinda kitoko dans le kilinda kitoko azate le ba ofinga linda to temisa linda tendresse to linda na Miss Lolo to temisa linda na Yagola to temisa linda na Sila aleki bango ya tout ça semblant ko linda mwasi kitoko ozomona linda mwasi kitoko tout ça semblant ozomona ba yo finga na kimutema mabe linda leki esa leki mida ba yo finga linda na kimutema mabe ozomona eza likambo ata bon muda banoza ka seko na seko place moko vraiment moto kute bana pela ba pouf boite ba yibi Jérémy Belva salani eloko te si ake pas jouer papa pelo mbera asali pe ya yeti eza la bongo eza balongo kutu tongo ina mama le yanda ba kesa pe ya bango ebomaka poeze lombi vraiment ebomaka poeze lombi tazala ka groupe simbati omona donc lina ko longa na SBT lindo tiki ba ona défaut makasi atiki ba ona défaut penze mabe ya zonga ete azonga te senga azonga te lobaki azonga te azonga na epeka te azonga te ya wana na vie baloba kosa na kokufa otala banani balinga ko bon soki yo kanti pe lina ndenga za bongo asaki na G asali jatala na titi da batwana baza ndenge nini baza vrai boy na boy na mekana nous na kosa na nanu peut-être pe ezela ngona 3-4 personnes linda ebise bango te na mekana maasila na longwe na tana batune so basande ya ogati balobi tous les communicateurs communicatrices ici là baza ba impoli gaspiller à comprendre ngo abisi OK abibi akabango to wana baza ba impoli abi surtout moi moso aningisaka mabeli wana surtout ye mama singa soutien très impoli du jamais vu abibi gatibi apezaka te yo bozo finga gatibi pour le akeit ba ko remplacer nani na place ya gatibi azate mais tout le monde vidéo moko ezo circuler wa Aisha Okoko na Sila na papa na biso Hervé kota la filme kota la vidéo wana omona ke Aisha nda bande ko sala vidéo na ye na faire go la Sila ye kokota papa Hervé a lobby artiste na biso mais Sila ye momba mo nga invité ya papa Hervé na concert na ye ya nini eza ni concert ya Grèce plutôt ce qui ya Grèce ce qui ya Suisse concert ni arena na ye ya Sila zara matalana Sarah to la kangi photo na des rock. Neke kwa na statia na décor ya des rock. Si la pa kenda akanga photo na des rock. Balobi ko ta signé contrat na des rock. Bando sa ba film. Ba signé ki contrat neke quoi. Obisi na ba yo ki so soni vraiment. Ba sungo te batuna yo. To moni susu Sarah to la sala vidéo la fait rigola. Oui. Lelo bamemi Sila ngulu Sila ke sala vidéo na faire rigola na faire rigola Sila ba sungo te OK ye kumani sunga Sila po sunga Sila te to mona kutu mama top mama tete na podium mais pas faire rigola to lobela ngote esa ma bolwa ibo mama top matalana mata pa matalana te OK Sila nda muta matalana ya Belva kenda ti Canada kenda États-Unis aleka pe place ba signature wana ah ouais abetango 12 abetango 40 Sila kenda kofuka mana kuma kombo na Sila bisalo quel matalana vraiment oyo bato babana nzela na liboso na ba beti nango makelele te OK bongo le mukolo Sila kokende akokende Singapour eza somo amuka ke Botswana ne bitege zande ni pamela ko sekate polo ko welisa te Sila fa welisa ata dîner fraternité je ba sala ya bango ba sala wapi sialo ba kuna sala dîner fraternité c'est la capacité à sala dîner fraternité a obenga nani OK abenga banani yeza na
la maman chéra moi si pembeni jamais azala maman je de sadis pembeni azala maman ni ba super pembeni azala maman sakina pembeni azala maman jina mabiela pembeni azala maman mamita dina pembeni azala ba maman ya biso de ta famille bota na ye azana bango vraiment Blandine Panzo aussi taka ba Blandine Panzo en France mais ba yé faut ba quitter Belgique c'est maman Belleville amona ni faut ba simba yata na liboko ba sombele ka biloko azana ngo posa après abimi magasin ozomona siko bata bongo Belleville azana bango est-ce que bango yesi azana bata bongo vraiment so bango so azaki na bata bongo tongato mona bango atana ba stratégie bana ba stratégie te bana loko te mais bolingi toujours ko se mesurer si na Belleville vraiment siko si la poani on sala pe bongo vidéo nyonso kataka loketo pourquoi message nini alansaka na ba fan na ye na bato nyonso balingaka ye kana loketo wana ezaka nini ezadi ya nini loketo vidéo nyonso ka loketo loketo ngo pe mabe awo loketo ne mabe makasi yo mabe aya tai mabe iko munene na se mukie OK mazobina sur na TV vraiment fuko soni mawa mingi na leli. OK, voilà, to komi vraiment na suka émission na biso, lelo tozaki na Bianca Zanga, Bianca question na biso ya suka poto chité, to mona ba guerre a wekenda ke zongi ba musicien profane de ba benga ba musicien profane, mais lelo oyo ba guerre ye na ba musicien chrétien na chrétienne. To moni mama moko boye na kombo ya mama Gerta, to yebita bimeli wapi mba moko pou. O aoyembela nzambe, moi si ya Yesu voilà. O aoyembela nzambe to moni ndenga zo take papa na biso José Nzita. Oto yebika yembela biso banzembo bien asala musala na ye na ndenge ya solo ya bonzambe penza oyo kake baza wana pona ko servir ka maloba na nzambe akabibo jeunesse na ye nyonso na ko yembela nzambe mais mama mobo ya uti daleneya ayemba moko pour alobi soka kuta na José Nzita fois beta José Nzita tango mona ki video wana lobeli oni tanke bango alobi yeza musali na nzambe mwasi ya Yesu ilo mono loba Pamela hypocrisie eza na basala nzambe na biso makasi en tout cas bo excusinga soki to bandi ko beta ba to ando sala déjà ko landela bango to mema lisumu mingi to sambela lisusu te parce que banzembo na bango lelo banzembo basala nzambe koma ya bambwakela lelo mama Gerda auti nil lelo azo monopole yo lo beta papa José Nzita afiango wapi amonika epa basala nzambe ti azuka epa na bango mama Gerda aza mosala nzambe oyo yende nga lobi to ko juger te parce que biso to zaka bana bango bazalo ka parce que ba père spirituel na biso ba mère spirituelle na biso mais mama Gerda oza mosala nzambe soki papa na biso José Nzita abetisa ki oliba ko mama il faut ça l'exemplaire tout le monde ba mama na biso Chabani tout le monde ba mama na biso Lor Mbongo tout le monde mama na biso Munianga tozo mona sœur na biso abonera via ba petit tout le monde ba maman na biso wana baza ba exemplaire mais parce que nyonso oyo koika parce que José Nzita lobi ki ayebi ete ebi mama Gerda te ayebi ete neti nga pe na yebi na nga mama Gerda te na moneka na TikTok ninga zo lakisa azo pesa Jésus ba bisou mais Jésus wana mama Gerda o pesa bisou wana aza ne momedi diamba momedi cigarette ye moka lo babo tika ko adorer nga ndako nga na incarner na nga ka film ko incarner ku film eza ngo problème te wana kutaza na ye mutu avandi na États-Unis avandi mais o wana za photo aza papier aza statut eza lokola nde to mona ba ndeko na biso ya ba indien bango mingi basala l'idolâtrie oui idolâtrie ozo mona bango mingi bafuka melaka bikeko mama Gerda peso ka ye na linene akenda ta Inde vraiment c'est pas ça rwandais to yebité parce que congolais ou congolaise akoki ko sala ba art mama Gerda o sala te eza contre public et contre biblique ozomona wana ko bongisa bana na nzambe ni oza mosala nzambe ozo ya pe ko koteni ndeko na mosala nzambe na TV José Nzita na ko beta yo mama Gerda embadi voilà bien quand komi na suka moi bambote na 2 personnes déjà comme amena zo chitese biso kuna bambote na ngaka pardon na pete na 4 personnes pour libanga za mbongo na pesi mbote na ngai na ve na ngai Tito da Costa na pesi mbote na ve na ngai
napesi mbote na vie na ngai Christian Ngoma napesi mbote na ngai na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama nasi apesi mbote na ngai le roi célèbre Christian Ngoma napesi mbote na ngai na Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo et Edith Fabel. Merci beaucoup na Enoch Aza derrière la caméra. Pardon papa na Victoria. Ouais. Babi grâce à Enoch Ndebilila Kitoko Bizoko. OK, papa na Victoria. Yo muto c'est une émission oyo s'abonner c'est pour c'est na ngote ke luka place au fundanga. Vraiment. Boka télé 3 ans, ye boka télé kutu, boka télé 6 mois, boka télé 3 ans. OK, merci beaucoup. Bien kazanga to komi vraiment na souke émission na biso. En tout cas famille Libota bo consommer film na biso, mon enfant ou maman Belvette biso. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Golala patronne je te salue aussi. En tout cas so bomoni biso na bilili boza grâce à caméraman biso. Enoch Luzolo papa na Victoria. En tout cas, Enoch Luzolo, merci beaucoup na bilili kitoko. Bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo vraiment et que ça la biso bien. Bye.